bienvenue dans votre site www Vérité Universelle TV. La seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya yemoko mo boss maître Jean Simao. Moi na poto ya tango muto akenda poto na 2 semaines apamba akei ake poto balobi mission na bino bolingaka mingi masulo ya ba artiste oye mema makana yemoko Gillo Ragila bobilenga kati autrement dit Barcelone de la Prince équipe ya makasi vraiment balobi na sima ya caméra na ngai na moni Eric Mostre nga benga kaya mobali ya mandefu la fouille na kati ya Kinshasa balobi Gillo Ragila lelo ya mbeli bino 2 personnes na kati ya plateau na ebite bana poto bana Paris boko yeba 2 personnes ngo eza banani sans oublier mon équipe technique nyonso pe na bosante ko pesa ba merci na RDC pour na 4-0 bi ya lobby pa bi lobby takile 30 jours moto pour les actes bon mona ngalo na bandeli on bis encore vraiment na osanga na régie na ngai ba ko balancer pour na ko kota quand même ba inviter na ngai mi balé bonjour Pam. Bonjour. Bonne santé. Non, ça va maman. Ba séjour na kati ya Kinshasa. Kitoko atro ba séjour na Kinshasa kitoko yelengi. Omoni mboka ondeni. Ote mboka yana ngo bien pepele makambuto eza yesa. Bon. Merci beaucoup. Bonjour Berger. Bonjour maman. Berger. Berger oui, Berger Paul. Berger Paul. Papa ba séjour na bino na ba séjour na yo na kati ya Kinshasa. Ozomona ndenge nini mboka ngo ya Kinshasa ya biso oyo. Ozozwa ngo vraiment ndenge nini. Ba séjour azoleka nango bien, mboka peza nango bien, kineza nango to na biso à l'aise. Merci. Merci beaucoup ba séjour ezoleka bien, mboka peza bien, bazana bango pe à l'aise. PRDC pesa ki bango 4 bi à zéro muto mutaki na debi na bango nde mutaki na bi. Berger na ebité papa Mbuta na ebité Vérité Universelle eza mbala ya liboso e ambabino na ebike na Congo Suisse bozali mais na Vérité Universelle eza mbala ya liboso e ambabino bo meke mpe ko talisa biso parce que bazoye batina yambi banani na kati ya plateau moko na bino ameke mpe ko talisa biso to talisa bandeko ba komona bino baye papa Mbuta azali nani Berger azali nani. En fait, Papa Mboutana, tout moi bangunze, na le poteau de Goloba, apôtre. Apôtre, oui, na zana point noir, na l'église na point noir, na ça nandenga bokoko, to sala en collaboration na Berger Paul. Oui, yango ana donc mo sala motema biso na kini yango to yiboyi. Yango ana et puis chance et sourire yambi biso ndego yambi biso. Merci beaucoup Berger Paul, Papa Ngunda ça sera nandenga bokoko yo oza nani. Na kati église pe yo oza na bokoko nini o bosala collaboration na Papa Mbuta. Nga naza Berger Paul, Berger eza moto moko akambaka bato. Aza moto moko akambaka bato. To sala kana ndenga ya Kinzambe, ndenga ya Kinzambe, ndenga ya Bible, ndenga ya culture wana eza na kati ya Bible, biso totambola kana ndenga wana. Totambola kana ndenga wana puisque biso rôle nanga eza prière. Prière premièrement c'est la prière rôle nangai. Osambela pona batu oyo bazana kati ya pasi nzambe asalisa bango ngai te me nzambe moto wa kosalisa ngana zaka net instrument ya pamba nzambe moko moto bikisaka bana na ye. Papa Mbuta na Berger Paul na yebite bo mekempe kotalisa biso musala oyo bobanzi yango depuis combien d'années besoin d'expérience ya musala oyo depuis combien d'années pe mayele oyo kosalisa la batu na bokoko ewutaki wapi to idée wana ewutaki vraiment wapi. Bon, ce que Berger Paul, Nengomoni Berger Paul, bisonne to yebana to akina séminaire quelque part l'église orthodoxe. Bisonne to kutana wana to saki loger kuna makambotu kuna donc nzela biso yaki to bima basango moni makila mosusu bokoko elanda kanga bakoko nanga bazako salela biloko bokoko mais parce que tango koko akufi na mboka yango ba moni kaka na bokoko na biso na ndenge na biso bokoko bapona il faut Mbuta aya azo biloko abando salela ngo wana milimo baloba donc skoyo tolinga to boya ngo te ngo to kenda ya tikala na nzela na ya bosango ngape na landa nzela bokoko yango wana kasi. Est-ce que vraiment bokoko na kisango ezo balana hein basango baza bato balingaka ordre bakoko pe balingaka ordre mais basango baza bato bazo respecter comment fais-tu yo basango ponga na basango babala raté babota raté Berger on a bien wana parce que ndenge nini yo nzimi kaka ko sala collaboration na mutu mo oya ko bota na ye
oyo akobala na ye yo ndimika ko travailler na esika moko. Ça veut dire que biso tanzolo ba makambo ko bala église na biso eza église des églises indépendantes bato wana babala kana bango nani pe naza sangote tozola na kanzela wana eloko esangisa biso na mboto moni ba makambo mosusu ezala kana binza net mo limitation moko boy net moto akobela ba biloko moko boye il faut toujours moto wana yebi net biloko mboka net mo tizana moko boye asal sana ndenga bokoko ndenge to collaboraka na ndeko nanga mbuta mas tokoli na ye tolali ndako moko tolaki na église biso na ye mais nzamba benge na nzela mosusu nga pe naza na nzela mosusu tozo continuer tokozala ba ennemi te puisque biso nyonso za ba na nzambe. Non, beaucoup d'ennemis, mais beaucoup n'a pas maman le pont on a vu souvent moto ba coup de chapeau na ya ngwane les grands prêtre mère maman mo konzi beaucoup za binemi te mais oko kangamana ye trop te yo faut tikala na couvent ye fois kende osama na ye akoti zamba luki ba nzete na ye ayo ko big sabatu yo faut ça la huile d'olive ba parfum ba chulai biso ba musulman to ça ba chulai ba chulai ba nini ye faut tika ina ba nzete na ye na ba nini na ye ndenge nini bozo kangama makasi boy. Mais ndenge na lobby ye azana nzela na ye ngape naza na nzela na ngai mais tika ina nzela na ye donc to tika bondeko na biso te bondeko ezali nango comprendre bondeko ezali mo biso ana Congo Suisse na vérité universelle mutuna mutana mamna ye nga simba lisango nanga le monstre simba caméra na ye. Vous comprenez? Ana mamna ye na sens que yo oza sango bientôt là oza berger voilà ozo landa cour ya basango hein bientôt là obiko maka sango eza bongo te berger eza bongo denga naza berger naza na ni sangote confusion ezalate naza berger mais kalamin toka na yambaka basango pe bayi batizanti bapesa pe batizanti batizana wana pe eza ba mayela bakokoti hein eza pe nango mabete sina bigisi moto na nzela tizana nzamba ti loboko na tizana otopesi tizana wana si moto passe par exemple net koko na ngala kisingango na ko changwa pratique pe na ko bigisa moto te ou bien sinde ko na ngambuta yi makambo na to ko changwa pratique te to bigisa moto te mabe vraiment pa mbuta zo kama berger zo lo balanga a pa mbuta pona nini te oke luka moto moko boy o ye pa mamba ki bokoko bien bo sangisa mayele otika pe berger ake luka pe basango hein to ba berger ya bien basangisa mayele pona nini bolingi kozala ka collaboration parce que boza bandeko bondeko na bito euta ngosika to aki ebele omoni na ndenge ya mosalo oyo ba misusu babunga nzela to aki na séminaire ba misusu bakoma ba maçon biso to tikala penza na nzela ya yango ka la spiritualité hein omoni boko connect na biso bas africains wana ya base na biso omoni culture mosusu ba yela biso yango net ozomona ba église catholique tango yaka isaki nango kaka hein apporter ba memela biso ngo na ko memela donc sikoyo toko bomba bonde côté to sala mosala moko mais au sentir eloko mo se différencier biso ko ke ya osala ngo na ndenge ya mindele na ndenge ya prière ngana sala ngo na ndenge ya bokoko mais pesi mo force moko boy au sentir pesi tant to sangani sali mo force moko boy pour na attaquer les sous bas esprits ba mauvais esprits quoi pour bato baza trop déranger dans l'Afrique ndoke komi trop na kati ya l'Afrique ba blocage coach trop na vie ya bato omoni tele no net lo baba na poto ebele mikandeza ko kangama susu mabale beba susu donc ba problème eza trop ebele na kati ya bato wana nini pour motema mabe coach skoyo biso to sangisi mo force moko boy hein mokolo zali to ya ko lobela ngo to ça même na union wana to sala union sacrée spéciale kaka ya bato wana babunda na ndenga molimo ko délivrer bato babudiswa na kati bangunza baza na kati basango donc toza ebele vous comprenez mais pensa ya moto nanga pensa to mesana na ndeko nanga famille nanga ko na ko lobakasi mais to sala mabete ya osa mabete ngana osa mabete to saka na kati ya délivrance ngo to lobiki to sangisa ngo sala moi force moko boy wana ko sala bien vraiment quand nde balobi union fait la force nde pambuta na berger bazo sala pambuta est-ce que boza pe na possibilité muto aza na pays étranger hein muto aza na pays étranger osalela ye bakisi ya bokoko est-ce que oza na facilité ya ko libérer muto aza na pays étranger oza na facilité ya ko fongola makambu ya muto aza musika o bozo mona na te mais ce que muto aza musika ndoki parfois na l'Afrique akangi donc tout est possible hein
tout est possible. Biso peut on a capacité pensa que ya ko fongola makambo depuis na kati ya l'Afrique wa. Ya nango makambo molimo wan soki na expliquer ko yeba bien te. Oui, bâtir ma camomolimo, biso tout ça ba voyage astral, donc tout ça là ba délivrance moko boyo, sont sûr que le lot beti délivrance dans quelques jours solution et coaching na camomoko et place moko ezanga kimia mais kimia coaching. Moni donc tout ça ba combattant spirituel. Donc ata bo moto ko za na poto moto moko za na l'Afrique à lokio. Biso pe na kati nde to za na l'Afrique boyo pe to ko fongola makambo na bakanga et soki bakanga soki wapi to ko beta pe ba voyage molimo to ko so biloko na bakanga to fongole to bondi yango. Wana kasi biso toza maintenant ba combattant tozo bunda po la jeunesse africaine on a ndenga molimo bazala libérer po ba to komi trop bloqué motema mabe komi trop la franc-maçonnerie koti makamba mabe omoni donc biso tozo telema makambo wana po jeunesse africaine et kende liboso to kotika la ce matin baso profiter pour na makambo moko banzala moko ezokota boye basala pe bato mabe ko bloquer via bato ya na normal te biso to bunda ngo na ndenga molimo bango to bunda ngo na ndenga physique mo pe ko bundela ngo na moto mais biso to zaka makambo molimo bakanga yo vino ebeba makambo moko po nzamba tina moto moko na mokilo te ay ko mona patient ezala te biso tout botamani même bato bazana mbongo na mokilo soki omone bango moto moko ta botamana 10,000 francs azate ezala nango te nzamba apambola biso to ya mais makambo mosusu tokuta nango kana mabela bien mabe tokuta nango kana makilo ya na makambo mosusu photo libérer ngo bato bazala libre pour l'Afrique respirer bato ke liboso wana bota te fois bota wana sala te fois sala wana zo mokanda te fois zo mokanda souci na biso yango wana yango to telemini présent to sangani to yipe Kinshasa boye pour na ba délivrance ba famille ebele yango wana. Merci beaucoup Berger Yozana Brazzaville na Congo Brazza pambuta zali na peau noire. Bozo sala vraiment musala ndengeni parce que là bo travailler deux personnes et bonga faut boza la place moko au cas où intervention moko ya butu eye beaucoup ko kende no kisko yeo na Congo Brazzaville na peau noire bo travailler vraiment ndengeni. Ko travail na biso ngana zalaka mingi stable na Brazzaville na kenda mingi ba voyage belé mais zalaka na misala o to sangana kana pambuta po to sala ilongo to mosus force na peko idinga yanga peko ide na mama solo moko boy donc to sala ndengo wana donc eza bongo. Vraiment merci bana poto bana Paris boyo ki moi ya muki vraiment na rozwa bango temps ebele te parce que baza mambo belé ya ko sala vraiment na ebike mbala simala ba ko ya lisusu vraiment bo moi moto ya mona kati ya plateau ya ko vanda vraiment donc mutu ezo sala mutu ezo sala vraiment ba ko bimsela bino ebele pambuta olobi nini pona bana poto oyo baza ya ko kangama na poto to na Kinshasa makamna bango ezo ko avancer te pambuta na Berger na sina banda liboso na pambuta comme ça na ostrukisa na Berger omoni mama likamwane ezala na ebandeli ezala na suka na ngwa likamoto ezala na ebandeli ezala na suka engite moto ko ba bloquer na vie donc na vie na yesusu akoza sou bien tit non la possibilité yango to yi poto sala misala do ba meka na ko consulter biso ba mona est-ce que réel moto yebi mosala pour à distance ce que ça le mosala to goye bati mais biso to yi penza to ba démonstration te mais biso to ba to penza to sala mosala pour na ko fongola makamba bato akende liboso donc ba me kaka na ko consulter na WhatsApp to ali na Facebook to za na biso ba numéro de téléphone pe ali to ko pesa Facebook na okoma nini na Facebook no koma Masumbuta au moins numéro de téléphone ou WhatsApp ba o ba na posa contacter na nzela ya singa mon numéro nanga ya plus 242 05 034 14 75 na bandele ngo numéro nanga ya plus 242 05 034 14 75 wana numéro nanga ta na WhatsApp na zananga obenganga pe na appel direct na koyamba. Voilà, Berger moi lobana ya suka na moi adresse na ya Facebook moi numéro de téléphone na yo après lobana nga ya suka eza nini na ba oyo bazolanda biso kolanda koloba eza bien mais bo contacter biso boye bande nini tuzo sala makambo nini tuzo sala na nzela nini tuzo bikisa bato bazobika ndenge nini
oya ko contacter bito boko vivre ba témoignage ya vrai ba témoignage réel ya fauté puisque talaka bato na nzambe ba kompena ba makampo ya mabe ba témoignage ya faux mais biso tolingi moto a contacter à vivre réalité ya makambo oyo eza na ye avant et après consultation na biso ndenge nini ekozala nonga na ndimi na numéro nanga plus 242 06 671 45 86 plus 242 06 671 45 86 Facebook nanga nakomi Berger Paul de Grâce Berger Paul de Grâce nakomi na Facebook nanga Berger Paul de Grâce so beti Berger Paul de Grâce bokozwa Berger na bokozwa nga moko intermédiaire zate direct WhatsApp ka numéro na pesi to kunandima ka peka numéro wana. Vraiment merci na éviter Berger na pambuta lobby nan botala ki match bomona ki match ya lobby ndenge nini vraiment la boye na Congo boye bu moi debi na bino boye ki nango hein bino mutu boye ki na bi wana bino parce que bino banda bozaki na Brazzaville na pont noir to mona to pola lobby mana zaki dessus na beno lota varese RDCT nengana ke tumbango ya Berger hein pambuta ngana tumbango nangana tumba on sko bolobi to lobaki boisi to ina matambe na mabela RDC fo victoire ezalaka mbala moko en plus avec le 30 juin talaga jour indépendance RDC et c'est qui na kati ya liwa abimi na kati ya komana yi ateko pesa et victoire quoi vraiment abi pambuta na Berger makona bango délivrer bato belé même ba joueur 59e ya anniversaire indépendance to pour pambuta wa mama milimo etelemaki oui balumumba batelemaki penza to ba vibration tanto ye tolebla bango botelema pour bendelo ekoya te baloba ke Congo le Congo ne tombera jamais ma bena biso pambuta na Berger boye bisi coach na biso ibengenini parce que toi na biso ka bana Congo beaucoup désespoir azala penza na kacha konjima penza beaucoup de fois ye ayebi mosala na ye azalaka na kacha konjima biso pe wato mema ngo na ndenga molimo na kacha ba prière bokoko penza batela mabendele wana ekoya te quoi donc de bonnes choses na kacha équipe RDC équipe kende liboso Berger mo liloba na suka pona coach na biso ibenge oya coacher ba liloba na nga suka ezaka félicitations pona koti benge pe na équipe na nyonso ba continuer kana ndenge bazo sala tozo soutenir bango na ndenge spiritualité pe. Merci beaucoup Baïbalandi nyonso ya mission na bino masolo ya artiste oyo mamaka na Barcelone de la Prince na pesi bino ba gros bisous na sima ya caméra na mon Eric Monstre mon boss maître John Simon mwana poto ya tonga balobi Barcelone de la Prince balobi mikolo yo amikiti sinaye lokola fufu na kati ya nzungu maître John Simon na mama Micheline na bino boza ba ekateli nanga bo tombola ngai pona bima merci beaucoup balobi Laura Gila bolelo au kitsa micro na se